L'équipe a leader belé na l'art. Na l'équipe a leader belé na biema, na intelligence, na sagesse. Comprends? Non, il faut na chenga ngazonga bese beja leader. Just dire nazonga culture pays va leader. C'est un player à la 4 fois leader. Moi ba leader tout autant tout. Ko bana junior wendo. O kiti na ba ono so bano tanga ba beta ana nzembo te o kompana nzembo na nga be ba 53 ans. Comprends? Ngai nazako ba leader ebelo kumisa wana. Na l'équipe bango na oyemba, na l'équipe bango na mbongo. Na l'équipe bango na kolata, na l'équipe bango na nyonso, mais ce que moi na msala baze quoi. To sa mondeni. Merci beaucoup. Comprends? C'est ça alega culture pervi. Na l'équipe comprends? Na bono tengelo, na l'équipe silent play. Na l'équipe junior wendo. Comprends? Ba sa sondani susu. Just diena. Na l'équipe na oloba, na l'équipe jesaki. Comprends? Nani susu? Oh aza danger alonga culture. Tanga au monde on a longa finga baze quoi. Na l'équipe merci beaucoup Balandi émission Tala Lelo. Yabino le combattant de la presse congolaise. Merci beaucoup l'émission Tala Lelo. Merci beaucoup la chaîne Congo France et merci beaucoup DG Didi Dipumba. Merci beaucoup et DT Dani Mafoula, mes condoléances et mon réalisateur Christian Touré et pourquoi pas mon caméraman Christian Loleka. Merci à Batali Bisso partout dans le monde. Et le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent sur la réalité sur le terrain. Julien Botalatala, Tala Lelo, Tozon Bongo, j'ai dit le 3 août 2023, na RDC, ville province de Kinshasa, commune limitée, avenue d'Alias, 10e rue limitée, na résidence ya Félix Oazé kwa Monse Kabange Nenge Babenga Kaye. Bisomoto Ebike Azali Bongo na concert Mokolo le 12 août 2023 na stade des Martyrs Azali Bongo concert du siècle Ponaye. Yangona et Soukaki Bongo te le combattant de la presse congolaise Julien Botata Talelo Lobi Akolanda parmi ba poumon ya culture pays vie mais avant to kotana au côté na invité sur lelo na remercier Bongo Willy Mouchen Kodamboka na remercier mon conduit Souza Koutou Léon merci beaucoup mon vieux merci beaucoup Nayo pourquoi pas na Simon Mbongo na Londres Willy Mouchen Code mondial to ambeli bino ya lelo Fleury Fleur bébé à 53 ans bébé à 53 ans ça dit que mikiliste intellectuel et puis moi pas corospe et puis chanteur Nzamba Pambola Ngodi na ye yango no monte ulukato so na ye Félix Oazé ko lobi Monse Kabange alobi bana oyo batosaka ba parents na bango ne bazaka na bénédiction yango monaki akitaki sur le terrain peu importe ya musala to pe ba occupation azala ngo libanda ya mboka na Europe alobi akwa ko honorer papa na ye yango to bakite biso nde to landa ye artiste na biso star na biso la star du moment parmi ba poumon ya Monse Kabange Félix Oazé quoi Fleury Fleur a l'entrée naie. Fleury Fleur. Bienvenue dans ma belle. Merci Julien Talatala. Tout sur la Lelo. Tala Lelo. Évitez votre pression par rapport à arriver à Yonanu, à Kinshasa. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes à Kinshasa? Depuis avant-hier, donc 2 jours déjà. Voilà, donc quand moi sur moni boto ne pas na mbonda tango ebeta boyo kaka donc mbondezo beta Fleury Fleur mbondezo beta Fleury Fleur aye to meka pe ko solo na batali biso partout dans le monde bijou masinga na bike botala biso na velete dinganga Fleury Fleur ngai na yebi ba fan no belé baye bi baye bité Fleury Fleur à kota culturel pays vie. Ça fait combien d'années au côté de Fleury Fleur, moi ça soit na poto, na Olympe de Paris. Donc après Olympe, concert en Allemagne, Fleury Fleur, parce que wana, ayemba, beveranga kanga matoi, wana Fleury Fleur. Nazaranga na mbongo te kasi nazarichel na bolingo, on va manger l'amour. Salango na sasa ba tendresse pépiste ba kale, kasi ke wana ba jaloux. Bakoya kobaka pilipili na zunga bolingo yo nanga ekosona mitema Kennedy Manson Sagladi experto on va manger l'amour choisis ma tata mon amour Fleury Fleur oui mais là nani à l'époque tu emilaka choisis ma tata l'ange céleste donc tu emilaka nanze moko na mystère caché Fleury Fleur donc tu zaki wana 2009 to kotaki tu bedi c'est une de Paris en 2009 wana so to bito zonga wana tant monstre azio na poto azora pe jino wendo na poto azora bisa belé
azwi ngai azwi Junior Wendo azwi Roli Ngwanzu auta quartier latin Ngwanzu bon alinga vraiment comme Ngwanzu te la Roli Mayemba grand chanteur masana ngai mona chango na pese mbote azaka pe mineur ba mon ami Gelo petit bazanga kombo mais ça ina kombo comme ne Roli tena Roli tozaina Kérosène papa Kero na pese mbote mon ami tozaki et puis voilà autre effectif sur des cultures vraiment après bah tu vas comprendre ça c'est là qui va chérir mon gratana wana donc veut dire voilà quoi to beta zenit wana voilà na 2009 ndingo vanda na Félix Oise quoi ambiance ezali na ndeni na se comportaka tout et consort non nga vraiment d'abord na yaka no culture par rapport au comportement vie natala no musique non te na no fanatique ya culture moi leur ba culture pena ba fiki nasdaq kulutu nanga ba Joyce Diena bazalaki ba nani nga zale fanatique ya culture wana ba gabana na le fanatique bango tu ba papi louange ba eclipse mososo ba mikobi na mbonda ba indis nikei ba pichu concorde nga so zale fanatique ya culture wana ba yaya ya José Senga mambuta kumona kushisa ba fumu ba yijiriki bonkwa mire bansende shina bunge mbambuta alors avec kes vena sona kufa personnel vena ngai nani José Senga ngai biso ya ba fanatique na ba mais na poto na soutenir la culture pays et après na comme na so comportement ya président et on a approché oyo na banano makamalo banate pas na bongo là na ye na kuta pela yango donc na lena liboso comportement na ye ki bongo to na ye salaire pesa laki tenga na poto nga makamalo sola ngoto nga na poto wala ba biso tala lelo salaire tenga za na poto yebisa nga veut dire netinga pena so neti vie fa futa ndeti combien pour nous ba salaire batu na Congo ya ba 300 na ba $500 comprendre ce que vie fa futa ndeti combien bien apparemment vous êtes en orchestre musuté mamoka culture mamoko donc na culture vierge moseka na culture donc veut dire nayaka par temps vieux que tu préféré na fana ki sasa petit nanga séjour na za combien de temps à présent na 3 semaines ce que net budget moi combien bon budget présent na zo mona avec 4000 c'est bon c'est bon au fond de la place c'est bon pour ça on a un présent salaire on a 2000 3000 et puis mami to betano du solo il y a le 12 août 2023 nous signalé na batuke concert ya Félix Oise kwa ayambi bana poto na dimension ya kosakana te nazo kama mokonzi susa kutu Léon et puis ya kitaki na ye déjà depuis mois passé azali kaka wa merci beaucoup na yo merci na batutu bota la biso partout le monde et ozana ndenge nini yo mto bengaki Félix Oise ko be Félix ni mto honoraki o bendengi o bengaki o ngana za effectif ya culture pays donc il annonce sous tebo tikana yo là no bapongi physique telo et moi so neti beba 53 sur l'emploi nini po ya ça fait 12 mois que clip to bima ngana za donc moi non mona ka clip mo so non mona ka indice nikay non mona ka Champs-Élysées fleur tika fleur ngai moko na assister à la 5 répétitions à coulisses dès que ba misa wa zeka ba ko répéter ba ko sauter ata ku passage à ceinture noire ezalaka bongote est-ce que yo ko sauter lisusu yo assister ce ko ya lelo oza ba kiai o comprendre donc nenge ba effectif tu culture bazali nenge fleur azali nenge mo conseil ko tela toto ba tout à l'heure à perdre Delige qui pona ba mbisité est-ce que l'air Delige ya na tanga no ba mbisi ba kufa na masobi ba kota kate pour moi ils aiment qu'il na bango donc veut dire nenge bango so bazali nenge ngana zali sauf que ne mo contrato lo ba awa ke non ba bataillon et ya ka bitumba oyo za oyo na momo wana le to na sa de martyr fleur ayi zela alima ba bataillon e bunina ki sasa okili solo te oyoki te c'est d'un play Joyce Diena Jessa Chipoy le 12 août na stade ozani oya changu okili solo te libaya ya mabe donc ça dit que nzela olege te do changu ikabwani donc ça c'est kabwani Gilles tala omoni muntu o to linga mwasa sika lelo amena rapporter pas ko falobi ana pota asavure bolingo na ye donc veut dire bandeko na biso oyo tangwana baza révoquer balongola ki bango na culture pays donc cela veut dire pour président azana posa na bango lobité comprendre
non ça pena bonde on a vraiment bassin au pena sommet on lelo o mais la poisson ah bon le bon on ngote voilà pour mon sur lobby donc faut attendre un mois pour la besoin savourer trop c'est trop et correct déjà ba misère au balongo ça au balongo déjà bango baza expérimenter na makamako longwa na makamako zonga donc veut dire qu'on a souhaité bango bonne chance parce bakay ba ça musala be surtout on a c'est pas na set and play à part que grand chanteur on a sous grand poli il est 5 plaisir yangwana niveau zo manquer presse na TV seden makamako politesse pena cop na yo asala bien donc ngane ba joana na ba seden grand chanteur ce qu'on a basé sur donc impolitesse ça salon kitoko soki selon ya zomona ki ba pensa ba vérité selon bango yo comme mona impolitesse soki misi azolo bana ki non ba oyo ba réalité ekutanela bango balo bango te parce que abimi mamo impoli pesa na réalité moko o na trop c'est raison ba futa maté puis physique ba lobi ko sauter wana na ko sauter kingoringodi esala te ko sauter wana soko moni musicien azoboya sport c'est kaza inapte omoni eloko babengi sport ezana pour endurance ya chanteur pour endurance ya musicien pour ozalaka essoufflé te ozomona donc soko moni misaye boy sport c'est kaza inapte orchestre nyonso musicien nyonso salaka sport ata ba américain omona qu'il tirande leki ele kasundi kunga tundundungbe ngingo pa ngru il est poité donc on a musique siko musique on a ba konana lelo eza oyo bokoli bango ekoliti bango animateur ya munene loka gesta chipo ya animateur ya mboko ya munene ya Congo toko niete oya culture na âge de 17 ans kaka lelo neso na 45 ans na 40 et quelques oza ko mabe non en fait ngelo na senga boza basa na moi élégance na maloba na bango vraiment ba na ba chance et belé même ya monstre puisque mutu alongolio c'est faut souhaiter loka malamu ozomona bino botongi mutango ayoki aloba te vraiment ndeko na ngayo moni mbeli na mukongo esalaka pasi mais pasi wane ko maka ya liwa soko baloki na simomoni mutu achi mbeli comprendre pasi esalaka pasi président alongoli bango te po ayina bango président alongoli bango po alingaka bango mingi mais asatanaki na comportement wana te pa ina bango ozomona Julien talatala yo ndongo za wana ndeko na ngai batu batonga ko trop yo yebani même kolo membre mo ya famille na be pire mo ya proche na yo rapprocher ya yo soka makasi kuti donc la bakuna mwana yo soka suyo komisa mbwa zamba pembe na lisute musika comprendre et ça normal vraiment ba ya ba bonne chance bo sa musala kitoko c'est de na sepela na yema kasi donc niveau ayema ka deux fois té et puis abaki option mo bo maria ya impolitesse et là on a c'est de na sala ngo bien mo non amaka na fait so manda chance et ça linga bien pour cette micro sur le biniga o boy no lo mo boy a manqué yo o moni ba manda chance wana kumu vie na nga je sali kumu manda chance na changu bimba faut passer les monuments manda chance zo mona na vie na biso manda chance faut passer les monuments na changu na ba orchestre soke bandi na changu na njili kimbanseke masina bani France ezali wena zola ukolanga wena na vocalo vesala na wenge chanteur tout ya chango ça bani musique banana focal wana mona changwa tenga na congolais quinois donc veut dire pour comme ça chango la changwa mais non ngaza quinois veut dire bana chango tout ça bani musique babanara na kumu donc veut dire vieux na mériter ba respect comment ça de nous manquer faire le manda chante comprendre omoni vena biso c'est de nous manquer notre sous monstre pour ça mona matete to comprendre bon ane via commune muso ko manquer tant respect ningi selon par rapport à Seden mais mutuneti nkumu mana chante Seden ko manquer te pour yoza mwana changu c'est mana chante asa monima ya changu to Seden ko manquer ka bato lo ngende ngwana pourquoi akosala ngote aya bana njili bana masina bana kingasani Seden azo manquer mana chante respect vraiment wana monima vraiment fait to beta lisolo stade ya Félix Oise quoi degré ya invitation Mons Kabange ko bengisa batu na yebite akokabola tana ndenge nini côté kuna Fabregas côté kuna banani côté kuna Koffi Olomide webike degré ya batu mulongo na monyo aboy batu ba kobeta basa combien m'invité basa m'invité bon attention à 4 maestro Azali le grand mopo Azali Gaz Fabolos Azali ozomona basa ba m'invité sauf que nous avons enlevé les rideaux. Avant de présenter, c'est 10 minutes, on met la campe. Nous avons frère Nabiso Junior Wendo. Nous avons et ça normal, ils ont à promouvoir
peu ba jeune oyo basali ba orchestre et tout voilà ba ke liboso ozomona biso concert na biso banda 15h aussi 17h cela veut dire te beti 1h du temps biso ba invité ba mati to sali makambu to silisi te beti 1h to silisi ozomona siko na ngaiba na degré ya grandeur pe ya valeur au Félix Azoka pesa kayo parce que tant on a chaki na biblia inamba tunenga ba bikino na niveau ya fleur est-ce que akola tapé uniforme ah ben oui nga naza effectif ya culture pays mais nazalaki na ba mission mususu o pe bana ya Monseka Bange alobi que non ya akola tapé ba on va la batu c'est normal baza na droit ya kosala obalingi nga naza musicien ya Félix Azoka nga naza tout ça la boy naza boy mwana musala ya Félix Azoka quoi comprendre tikimboka malili sikoyo omoni sikoyo ki mwana musala nga na leki ba leader belé na la na leki ba leader belé na biema na intelligence na sagesse comprendre no il faut na ngashenge ngazonga BCBJ leader just dire azonga culture pays azala leader certain players azala 4 fois leader azonga culture pays no wendo pe leader ah wendo pe leader ah Félix wendo pe leader kitoko carré wendo carré kitoko boye ta en tout cas tala violette nganga biloko boye en tout cas na ebité vraiment na ebité et non on bossa la raté attends la Lina foot attends na makamba babale tu es en première division tu es en deuxième division tu es une équipe à qualité une équipe à makolongolo comprendre botika équipe à makolongolo ba beta ba lever des rideaux et ça normal baza visibilité et ça normal yo laisse le mot boy omoni bana ya patron na lupango baza ba patron te baza bana patron mais baza pe na domestique na bango domestique na lupango patron yeba ko za pe na domestique bana yi comprendre et ça normal ça veut dire que ne solo comprendre bien yo atolati uniforme mwana ya patron mais azana mwa musana nga pena veut dire nga naza ministère mwana musala ya Félix Azoka mukwa bongo mais na liki ba leader belo mona bakumisa wana surtout ba belo tangi bakomba et puis baza conscient tout ça net boy tout ça net boy nga na nzemo ko na beba 53 ans et na plus de 100 000 vies na YouTube moi ba leader tout tangi tout ko bana junior wendo okiti na ba ono ba notanga ba beta ana nzemo te o kompata nzemo na nga beba 53 ans nga na ebiso soko te tembe kota na YouTube otangi ba vie otangi makambo esala makuna na leki bango jino wenda kitaki sasa zoke obeta ba concert na ba province et partout dans le monde au moins le problème c'est quoi on parle de la qualité wendo bonne chance kitoko yaya obunda osama comme no kitoko mais bo comparanga na bango te na leki bango nyonso merci beaucoup na leki te ça na leki bango na oyemba te fona style na ko style sango obaninga foto lo ba makambo to lo bango faut ba bango sur mon ndambo et si on a des photos de vérité moni er moko ba confondre makambo belé comprendre ba confondre makambo ka ki leader mona ko ngwa o engagé bana ba to futa bango pété comprendre ngai nazako ba leader ebelo kumisa wana na leki bango na oyemba na leki bango na mbongo na leki bango na kolata na leki bango na nyonso mais ko mona msala baze quoi to ça mondeni merci beaucoup na moni pe yo na moni yo lingite te ngala lingitsi ko ndete na ko simba batu no non ngaza batu batu nyonso muto ngai na otemeleza kaka et puis musicien aleka culture pervi na leki ye comprendre na bono tengelo na leki silent play na leki junior wendo comprendre basa so ndani susu just diena na leki na oloba na leki jesaki comprendre nani susu o aza danger ya longa culture tanga o moni ono za longa finga waze quoi na leki ye ye kolega libosa leki na politesse ba manquer tata mobimba loka Félix waze quoi comprendre lelo junior ase azongi na makolo afinga waze kwa sala clip mobo ata joma mandefu a manquer présent na clip et a manque respect donc na leki na politesse batu wana to kotanga mo place ngana ate comprendre ce qui présent ko bossa na kango nga Fleur na bossa na te na la vérité baza podium moko boza to beta podium moko eza normal mais ba vérité faut le ba tout ça la hypocrisie non ninga mata to tellement mingi côté wana te to tellement yum de banyongo te oh ça c'est likamwa toleka omoni ko ya so makambo te jine dala toleka bino bino bana photo makambo bino kuna bo so lingite yo okitino objectif les 12 wendo objectif les 12 so lingite na tombo kaka ko yaka na makombo na bango delimbisa kama pa non pas de problème pour expliquer ma makambo yo comprendre donc veut dire faut ba bakango ba komi ba leader ya ba magablo ngana betaka na boutique na magasin comprendre nezo comprendre bon ba betaka na magablo oyo ba boxa ba carte du premier au 30 muta boxa carte ngana na magasin to to ne monte comprendre
okoya ba che wana obeta lever de rideau non kitoko biso to wana papa bana oyo baso babi ko sokola maboko baleka na papa na mesa comprendre. Donc si je comprends bien ezaka que invitation de quoi ezaka que yaka kaka mais mon ça yebi que ezaka que non les gens sont des hypocrites to ba ramener ali au finga ki concert moya munene pesa visibilité to senga pardon to soigner pour te monana eza bongo. Merci beaucoup. Artiste na biso Cindy Leker a perdaki mama na ye tant tozo solo na yo webisingo bi botalatala il fallait nazala wana na monstre ti bomone ala ti noir boy ça veut dire que la maman ya Cindy Leker mais tout le monde est présence na yo te. En tout cas vraiment l'artiste maman na biso honorable Cindy Leker. Maman Antoinette hein? Non, là d'abord je parle de maman Cindy. C'est une maman, elle mérite beaucoup de respect. Ça veut dire maman Cindy n'a présenté sincères condoléances. Donc d'abord Nazalaki même Nanzela Fanaya, mais Nazalaki contre Tamoro Boy. Fanazana a accompagné même président. Et puis vraiment, il y a Am, ya maman qui a Tiki Biso, maman Antoinette. Donc voilà. Et puis quartier la thème Bimba, Nazo présenté bango ba condoléances dans la. Et puis Biso to Zalaki wana, Christian Loleka. Tout le monde qui est en Loleka pour faire recherche depuis la côte Biké. On a 12 T mais 24 et 48 et pas Félix Wazé quoi. Il faut qu'on le bat clair. Loleka, vrai ou faux? Non. 12 ans zani. Donc ça dit que donc attention bon wana nazalaki te na comprendre pété na ebi pété sur les années mais moi je trouve les padres Ferregola à Mukongo biso ba Kongo ta batalozi tout. Donc ceux qui pena aleki à saluer président Wazé Kwate peut-être mona qui était ou bien peut-être bato omoni moi ba artiste bata mona batebele et vous avez raison mais na limite moi na maman Marie les padres Ferregola mukonza ba goloa a manqué mukolo ka Wazé kwa respect na limite wa salango. Donc to linga to memaye côté wana te impolitesse ben poli na Congo oto ebi bango déjà comprendre ba ministère ben poli na Congo to ebi bango to kotanga bango te lokola donc veut dire ceux qui t'en sont à mon akité hein to chango bango te et puis tant ceux qui t'en sont à pesa ki mbote pe o tam so cameraman na mo akité on a peut to ebi te mais ba bazo sinenga ke botala tala pesa ki monso so c'est bon ba pesa na mbote eclipse ba pesa na mbote ngana oloba akunza makia ngai na koloba ngana sala ite omoni que chef alobi ba pesa na mbote mais pona nga na olinga te to teka image ya président Ferregola na ndenge ya mabe puisque d'abord ka obenga nzembo za kulutu na ye ozomona wana un deuxièmement biso ba Kongo to na luzitu to na respect na limite na respect oyo vraiment président Ferregola za nango ako manqueta mukorongo ya Congo respect non yango lo pe na osenga président ben na osenga entourage na ye basa l'effort wana ba biloko musu ya pamba ba evita kango ba neti ba goloa na kati ya ba goloa ba cultiver pe baza ko pa bato baza cultiver tant na yambaki Félix Wazé quoi alobaki yango donc tout ça to zela biloko wana raté to luka polémique place mo boita so mona bientôt quand la polémique non jamais na limité pour ça faire ko ça lo ndenge wana ndike to komi ko koma vraiment na suka to zoyo to meka ko beta masolo mingi flair bébé à 5 ans 3 ans. Pourquoi bébé à 53 ans? Parce que tout le monde a une émission. Le clip à bébé à 53 ans, on a 6 000 balles. Tout ça, on a Kanté Brown, Baby Kanté Baby. Nenga Kenna. Qualité clip au monde. Nous avons fait merci à Claude Nanga Jani Fay. Bébé, on a la Azara, c'est mon et ça, il y a Jani Fay. Ça veut dire, c'est moi, on a comme Audrey Siaba. Fille, batatoué, côte d'appel, l'aura des pistes de poisson. Audrey Siaba, quoi. Donc, il y a des clips pour deux fois. Au bombi surprise no bombi to bat ba omona so image na oya sika ya Flair parmi ba poumon ya Félix Wazé na podium. Te na podium bazila presa bombelo moi bien ponanga. O ngana ka to yokana yona. Souffle saka. Je le comprendre. Ko to so lingi ya assistant rep pour na sala kuna et puis go bossa na te après stade tu wana nze moi sikezo ya comme na bolingo déjeuner. Bolingo zanga pilipili sukali na sukali. Partout dans le monde à travers l'émission Tala Lelo au ba Tala yo na ba otiki na poto na ba o déjà bazoya vraiment na ba gladi expert na ba tunyo so vraiment le 12 août na benga ba congolais nyonso bwa ko soutenir congolais soko tali côté ba warrior otali côté ba spiritas otali côté ba wera sonic otali côté ba gaulois bango tout bazana ba titre o ba leader ba pesa bango baza ba bloko na bango bazana ngona biso ba cultiver siko parmi batunyo swana bazana bato baza cultiver ba faire partie par Wazé quoi puis c'est pas Wazé c'est quoi c'est l'intelligence c'est la politesse kibo moto
donc veut dire ceux qui ont attendu fanatique il y a aigle fallait pas ceux qui ont conscient qu'on a bien éduqué il y a pas automatiquement ça cultiver ne se comprendre neti kulitu na biso faire réguler na bâtiment ba gladiateur batuana baza discipliné à niveau incroyable donc bango nde ba cultiver donc na benga bato nyonso baza cultiver o ba bunda raté o ba finga raté na ba réseaux sociaux oyo ba ya kokumisa la bonne musique na osenga bango ba ya les 12 nazo pesa mbote na grand animateur na mboko c'est le scrum mayas na mona ki apesa ki ba force et pas ya kulitu na ye Félix Oise quoi merci na yo grand mayas c'est le scrum na pesa ba merci na ba star nyonso ba artiste nyonso oyo baza pour soutenir biso to chamaele pour le logo to soutenir la culture ya Congo art ya Congo do veut dire to chamaele pour na yango puisque to tikala na musique oyo zo tika bona so musika au moni to na jeu francophonie na Congo na kisasa ti siko congolais ka mo comme dans médaille d'or mais ces amis musique au senti to ba musicien oyo ba représenter le monde entier comprendre donc c'est ça le problème en fait on faut soutenir les musiciens congolais donc les Congolais doivent soutenir les Congolais biso na biso soutenir en fait vous avez et surtout dans ces pays na stade nyonso oyo betama awa ba musiciens nyonso ba tondisi ba stade ba beti ba concert kitoko mais elo mo ka ba respecter ba simi chorégraphie et puis na comprendre ces pays na conscience na bango ba za na conscient que non ba ça ba spectacle kitoko ndule kitoko mais coré ba simité bébé mkono ngoya ça va vraiment bien en tout cas tous on a les 12 na benga ba congolais tout ba kinois partout zali boya to soutenir art ya mboka na biso to soutenir culture ya mboka na biso et voilà donc c'est un peu ça. Merci beaucoup na Botali biso partout dans le monde. Simon Bongo na Londres, Laurent Lorenzo, Chibo Apula et pourquoi pas na Willy Mouchen Code Yamboka ambassadeur vote singa na pesio bambote esika ozali connaît Freddy Lifenge pe na pesio bambote mokonzi suza kuti Léon ye wana déjà donc na mabele avec mon côté yo kabuiko pasa na biso ambo siko na bosse le boss papi kabuiko kana kombo bien le boss papi kabuiko yaza na Londres maza pe na biso faut kuta naye faut monai le boss papi kabuiko ya mama jolie na biso deux fois te ba mettre bien venir façon procédure ba avocat de Barabas bato ba défendre Barabas pendant le tribunal parce que na mboko deux fois te doit veut dire tous ensemble bato ba venir belé quoi. Merci beaucoup na bato talibiso partout le monde to aimer la équipe no Fleury Flair to même no Fleury Flair artiste musicien o ya équipe bongo ko accompagner papa na Félix Oise quoi bomoni bino moko na résidence na émission na bino tala lelo. Merci beaucoup na Lionel Mavungu pourquoi pas na Myriam Missam Violette Dinganga charmante Maswaku partenaire privé Mireille Malela na pesi no bambote partout ce que besoin mi l'équipe na ya Congo France Télévision Montréal Christian Touré pourquoi pas na Yannick Loleka. Merci beaucoup na bino nyonso.